Mbote na bino balandi ya émission tokomi wapi de partout bolandaka biso na monde entier. Lelo lisusu tozongi na docteur Kabe, temple du roi Salomon, parce que soki osuki ndenge ye moko alobaka otambolo suki yakana no meka. Yakana na temple o meka ye parce que batoma baza ebele. O pe ba yaka, j'espère que na ba témoignage mingi bomona même lelo to relaxa bino parce que émission lelo bo remarquer que même plateau eza moi muke changement ezali parce que awa to kiti to kuti pe na bateau ba mo ba osenga. Maman Marula tanga na témoigner. Oh bato ebele babanga la télévision mais habité. Et sengé na témoigner pour bana mboka ba yoka ke ba aventure ezawa te. Mbote, temple du roi Salomon. Temple du roi Salomon Zamba, Salongolo. Azouangonga. Jean Martin de Secours. Opération Martin de Secours. Babi Marteau et Ningisi Congo Brazzaville. Il faut Ningisa monde et naza limité. Na yebi sakabino temple eza temple international, eza maison internationale. Et là il y a liboso ndeko Amarula et puis mamu mafuta miel milika. Na pesa rayon kombo wana. Na yebi tina nazo yebi sayo yango. Mamu eloko ya liboso eza nini. Eloko na yebi sabatu mokili eza ya Nzambe. Mutoko sayo te. Yakana yebise kusebembe eza message ya lukuta. Je suis en tant que praticien. Tala mama omoni mokili oyo pour oyeba ke Nzamba zali côté na médecine naturelle ou bien médecine ya bakoko na yo. Omoni makambo mususu ezate ke nazo contredire bande ko na bino mususu. Omoni mutu na mutu za na musala na ye. Mutu moko pasteur, ye moko prophète. Ye moko docteur. Eza lukuta. Omoni lik mobimba. Hein? Tel nanu lik wana mobimba ezali problème tel ya guérison. Nde grand docteur, vrai docteur. Luc ou la Bible. Et c'est la Bible, hein? Tuna lik mobimbe zolo bela kaka pona guérison. Est-ce que Nzambe ye moko tala na ndenga salaki batimai? Azui ye azaki na voix d'autorité ya koloba boye. Nani batimai. Miso na efungwama. Te alobi bongo te? Azui mabele atie soy apakole batimai. Nepone linga fungola batumiso bongo te. Eza boye koloba bongo. Eza monde ya pratique. Mon pratique cela veut dire mutokosal eloko azanango sur. Nalobela kabande kunanga pona nini lukuta eleki. Net eloko moko bazo benga ngoke nani théorie eza nini. Eza ke mutu azosala eloko wana azanango sire te. Soko lobi bongo ndeko nanga omemingambo. Jean Martin de Secours. L'opération. Voilà, merci. Lingana pèse de ce massage. Omoni mokili woye. Maladie incurable en général, sauf la mort, nazo assuré monde. Nazo assuré mokili woye ngai. Mokili za ya Nzambe que guérison za. Apocalypse 22 et le binin. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Mais ce qu'on y habite, mais tika na no bande ko na yo mususu ba fongola yo. Pas abandoki, e basara ke bote, pratique sur assurance. Problème est anine. Tout type de cancer. Moi mwasi wana za infirmière. À lobby boye temple na ko dénoncer message. Bolanda témoignage tout à l'heure. Maman wana pe sous na lobby boye azaki pe diabétique. Chaque osiko lingola la boye. Alors papa, hey maman nanga zo sala dinga sala crise. Maman pesa biso confiance. Eza santé. Maladie yaka ekenda kamalembe. Ekenda kanan. Na loba na bino boye. Ndeko na ngai. Ndeko na yo akufi. Koya na yete awa. Kendo kunda ye. Voilà. Bokomona ngai mutu alokuta. Ngai na banka ka Nzambe. Mutu. Hein? Lokola Nzamba za akede ngai mokili wai. C'est ça. Tout type de cancer. Tout type de tumeur. Benga.
maladi ya ndeke santa eza ya maboko ya bato benga nanu benga nanu na kosala babiloko moko ekolekela bino nalobi maladi ya ndeke santa. Voilà, Bandeko, j'espère que vous... Autisme, bano ya autiste, bolandi ba témoignage, eza bitumba, tokokenze nango boye, ti 2300, esika na kosuka, kwaza ba petit subazoko bakoya. Et puis, na yebisaka bandeko nangai. Message na zoloba, mamu amaru le jour moko zoto yebisanga, kende ko na yo moko tunako na Genève. Mais maman, oyebisaka ngani kambwana. Merci ndeko Elezer. Ndeko nangai wana en tant que député national, jour moko to vendre ayebisi au monde docteur Kabé au monde dimension nangai batu ba yebelinga na sens sérieux et tant que na condition na réseau parce que les réseaux yango nde na sele que non to sala pour que to débat na mboka voilà comment ko zala lokutande ko nangai tika na yo misala ebele merci de ko les il faut na féliciter de ko na yo wana na yebisi de ko les boye net na minute oyo koza esika moko tozomekana bato moko oyo apesaki ngai bayebisi bango ke eloko eza te place bango bakendaki mais nayebisi ke non papa zela nanu omona pratique na ngai c'est alobi non napesi yo confiance sala musala na yo musala na nde kotombola yo lukuta nde kokunda yo merci ndeko na ngai et puis ndeko na ngai ya marula mwana mwasi oyo mafuta miele nani ama oyebisi ngai boye ndeko na bino moko na mputu na Suisse amaruda est-ce que mutu penza oyo azalaka sérieux alobaka pe agangaka boye mama ndalingi na répondre yo soki oza penza sérieux te oza penza conscient te ke eloko moko oyo kosala wana oza nango sire te nakotikala koloba bongo te nakozonga nsima ekozala lokola ndenge miibi mususu ndenge zeraki nabikisaka maladi te akotelemena yango te nazotelemena bamaladi mama ndenge okopozaki ndeko na yo amarula moto oyo mpenza azalaka mpenza sérieux ke azobikisa bato balobaka bongo te ngai nalobi boye mama ngai naza nsangu te oyoki naza sango te naza labe te pona kende kolobama est-ce que maladi epa na ngai eza lokola nyoka akotili nga na ndako posa na bamba ye mulanga posa na bamba ye libanga posa na bamba ye nini soki naza na pantalon na bamba botela nano ndenge nyoka akobimaka na nzela soki nyoka akoti na nzela est-ce que nyoka soki abimi na zamba akoti na kati ya bato okomona moto oyo akende esika nyoka aza te okomona eza nyoka yango oyo eza lokola maladi epa na ngai ndeko wana yebisa yeboye na ko répondre yo na ndenga opposer nga question maman naza sûr nazo pesa message forte pona yebi ke naza sûr oyo aza na tembe asukisanga voilà soko aza na tembe tout type de cancer na otko bino insuffisance rénale et rein baby sarcoïdose ba poumon eza ekovimba eza epi na baganglion eza maladie incurable et puis hémophile moto akoki kokoya bongo kama pote eza mukeme na kati hémorragie esali oto benga hémophile et puis nazaka na temps ko détailler maladie te eza télévision yaka surface to ko détailler et puis l'esclérose en plaques problème neurologique ba nerf ezo kufa ezo pola ezo kometali eza mabe eza bien te toza na ba produits appropriés sur base les plantes naturelles oto ko sala ke bande ko na biso ba se retrouver et puis nani supérieur 6 eza ke maladi moko okobanda koyoka chaleur rebele moto ezotumba nzoto ya mutu penza omoni lokola mutu moko batumbi ye na moto nalobi boye papa ntango ozolanda message loba boye eza makambo ya lukuta tokutana mpo na ngai il faut na biso vérité voilà ba maladi ya mike naza na hémorragie te est-ce que faiblesse so eza eloko est-ce que mpo na ngai eza tuba biloko moko ya mike hémorragie ebo eza nini epa na ngai nazalaka fier d'être un traduit mpo na nini nazoloba bongo nazosala makambo moko naza nango sur nakopesa message bandeko na ngai nayebisi bango boye papa
soko za sirte vanda na ndaku toko peso ba pousse o bando ko ça de nous la poussière voilà temple et puis ba diabétique dripono sito zube anémie SS problème ya groupe sanguin groupe ya maman ya papa na ya maman ezandengo moko mama na lobi numéro est affiché na lobi boye bitumba oyo tokokende nango tinde na utuko ibisa bino tinde 1300 et ce qui gagne na cause de limiter wana tozana ba petit moko bazo ya vraiment mbangu po ba petit wana pe de sous na bet mususu muto na lobi boye na koloba bongo na kotika te na lobi naza décisif et puis naza déterminé mamwa marula zwa salaboy zwa oya yo oyo moni lokola ndeko na ngai Eliezer ndeko Eliezer zamba pambula yo ndeko na ngai o meka ka grand maison ndengo meka ka ngai wana papa zamba pambula yo ne utu ko yebisa pele susu mwana oyo nani petit na biso nani Amos Kilubaki et puis na mususu oyo nani o petit ya bana na Manix Kimbolo mama mwana wana yebisa o moni elongo yo moni oyo zarene no neko eloko nozoluka papa ni mukongo nangai masa kimanga ako kima yo na ndako soko moninga na zona makamusu na loba makambo ya tete ya ba faiblesse sexuelle te pona nini toza ba responsable toza na bana na za na tango détaillé te yango de to pesi yango kombo toza na shikote fimbu shikote tango ba beta ka moto fimbu azoka ka simate azalaka ka di boss osomon kaka posa ka de kufu di boss wana c'est quoi ça nini oyo tozobenga marathon de secours eza ke esika bandeko na bino basuki tozu opération marathon de secours il faut to secourir bandeko na bino oyo baza desi il faut na expliquer bino kombo ya marathon de secours il faut to expliquer bato ba comprendre bien esika bandeko na bino basuki pour que bazalaki na makasi yango nda tozuli bino marathon wana mpona kosecourir bango tokopesa bango eza nini ya liboso ndeko na bino moko abekaki ngai en tant qu'agent général na Gabon mais moyen na tango kombo eza te eza place nakendaki na Libreville tosona ndeko na ngai wana ebisinga papa ye na mele ba produit na bino ya ba traduire oyo eza lukuta na ebisi papa na ngai omoni musala oyo mpona koyeba ngai neti ngakabe na banda koyeba teke nzete eza na makasi mais ntango na kote na kati ya pratique nazo confirmer ke nazassure biso toza na posa guérison papa okoki kopesa ngai mbongo combien ozwi na yo eloko te yebake ngai na kotere ko se retrouver pété faut biso vérité yo kokende na maladie na yo okende kotambola bisika mosusu mais mwana yo akozala bien ata yo moko kozala bien ata ndeko na yo ata mwasi na yo akozala bien mais ngai na kosouffrir parce que lukuta na nga ekokundanga c'est ça naza clair ba diabétique tout type des hépatites Soukissa, Kadana, bloc. Voilà, merci. Bandeko, j'espère que vous comprenez que le temple du roi Salomon, Dr Kabi, a s'est déchaîné Penza parce que Bele Bami Tunaka, Nengi Bobenga Rango temple, Nengi Bobenga Rango Soki Nengi Te, le loboyo qui ne bandeli, alobi ke abanga kanzambi. Donc, vous sentir Penza ba verset biblique ezali. Donc, ils ont jeté les lots moyens qu'on a des témoignages et parce que Dr Kabe a lobby na mouké mais bateau va comprendre déjà ba type ni ba maladie ou ya bikisaka. Tous wa maman oyo a lele linga lobby maman journaliste nga pena na linga témoigner sur place. Il est tension zaï kotungisa ye na sucre za otungisa mais lelo lobby a comme kolala très bien to ya sucre kiti et ça pena ndeko mususu deuxième témoignage il y a moi si mususu asalaka na centre moko ya munene ya mboka et autant à kombote mais aye komeka ba plante naturelle au docteur Kabe abiksa na otolanda ba témoignage Jean Sombi Balewana Manix Kimbolo bongo tozongasi ngai na banda ku belle tension makasi kaka ba 20 15 19 na sadi bambulu soki disent banda na yawa tension esili ngai na komona lisusu tension te ekomi ka 14 nazalaki na sikre sikoyo etikadi 128 voilà liboso ezali ba combien ezalaki na ba 200 170 200
kaka boy mukombo so ye kumata 240 sikoyo nakomi na 200 nakomi na 128 nakuzwa bakisi docteur alobi na continue kaka na kuzwaka bakisi sikoyo naza na nga bien makolo oyo ezali kopela moto na banza kulala te kaka na kifufulu kaka bu sikoyo nakomi kolala pongi moto wana ezalaka lisusu te nakomi bien ekomi kaka pe mwa ndambu kaka bongo kasi ndenge nazalaki liboso moto ezalaka lisusu te. Toyaki na papa azalaki na problème ya gastrite mais ndenge abandi komela kisi tokomi soki na 4e bidon selon ndenge ayelaki na lelo différence ezali. Bible elobi que toute croyance mène à la réception. Soki okroire positivement que kisi oyo nazomela nzambe asala à travers ya kisi okobika pe mais soki oza na doute ememaka na échec. nayaki mpo ya mwana nga azalaki na problème abanda obila donc abanda okoya malade ya nzembe ndi nayaki na ye aza traitement. Depuis aussi traitement sikoyo mwana aza ndenge nini? Mwana sikoyo ça va. Mais ça fait combien de temps ozokoya lisusu? ndeko ayebisinga keno kende komeka kabamba ya bokasa kote moko wana eza wana centre moko yango wana yaki ka docteur Kabe ndomoni ndeko moninga kende komona. Maladie esali combien de temps? Maladie banda nango badiagnostikaki ngango na 2013 mais lero ekobetanga mpenza na septembre 2017 wana mpenza ebeti ngai nakomosuba kaka masuba tembe makila mpenza ya kilo premier soin apesi nga bakisi ya komela na omeli bakisi ya komela nsima naye kozwa ya kotungola nde eyekoboma babiloko eza na kati oyo ekangaka nzela wana ebomaki tozomona yango soki nangi na sonde soki na subi totie na po le tokotia na po le tokobwaka masuba na se wana biloko moko etikali neti mi oyo boye nde yango wana nde yakokase bonino wana après nayebi pa docteur nazoyebisenga bino mais nazoremarke sikoyo neti mposa masuba ekomosala ngai même soki nasubi parti mosusu ezoleka na sonde parti mosusu ezobebisa bilamba yabinangano nzela wana bandi kofungana akontinuaki kopesanga bakisi ti na mois de décembre awa baya kolongola sonde conseil nakopesa tembe ezalaka nango mabe eloko nyonso bamekaka yoyaka soki omoni esimbi nde okondima neti ngai mpe natiaki tembe awa na ye mpona mwana ngai aza na maladi azalaki na libele ya kovimba kanser de sein atambolaki na ye nazwaki bakisi mpa mosusu me neglijaki po moye ya kokende ezalaki te nga moko makolo ezalaki kotambola te mais namoni mbuma wana ekoma koya monene lokwa namonaka docteur Kabe balakisaka ye na télévision mwana mpe azolobaka mama tokende mpa docteur wana yanga toyaka awa po azwa kisi ezalaki libele evimbi mbuma makasi lokola libanga mais banana bandi kozwa traitement mbuma wana namoni yango elembi nyonso etikali ka moke yango bato batiaka teme mpo na docteur Kabe ya solo traitement ezali bapesinga mbongo te eloko te mais banana banda kozwa kisi mwana aza kolia bien mpe libele évolution yango eza malamu libele yango ezalaki na libanga monene vimbi libanga mpenza tokosimba yango eza si moto geno docteur Kabe aza koto olobi ya Kinshasa baventure eleki me ngai nakoloba lokola Philippe ndenge ayebisaki Nathanaël viens et vois ya kotala yo moko kutana na docteur Kabe omona keno oyo nyonso ozobela oyo nyonso oza nango na pasi epossible ngai tala ngai depuis 2002 ti lelo toza na mbula combien mibu ebanda kotungisa ngai mopanzi moko na banda kolalela yango te soki nalali koto oyo naza na pasi alors lelo nakoki kotelema nakoki kotambola naza korespire mais je continue toujours à prendre des produits grâce à nani c'est grâce à docteur Kabe. Docteur Kabe aza musika te kaka na Kinshasa bino moko boyebi kabambare na bokas docteur Kabe tasali kola la rapongia bien soki apesaka nga kisi te nayebi te soki nalingi nasala 3 ou 4 mois liboso awa mpona nini j'étais pour la jouer traitement on a bandé kolanda ye depuis kala na émission ya ndeko Eliezer natambolaka mingi mpe nalandaka baémission mingi namona yeke na baquestion eleza naye kopesa ye
elakisi ngai ke makambo ya bien ezali ngai bi te lokola alobaka toujours ke soki oza na tembe ya komeka ngai bi te ngai mpe nakende komeka ye. Donc bato bazotewa pa docteur Kabe message nyonso yango opesa bango. Message ke soki baza na tembe baya komeka te moto ayaka soki ayebi ke aza na tembe te soki ovandi kaka na ndako oza na tembe te ozolobaloba eza na sens moko te oza na tembe yaka sur le terrain comme ça confirmer ou bien vrai ou faux. Malade menge au na tungisama mingi na prostate. Sasa iko na pasi mingi. Kwa mimi na kusema zaidi na pasi. Donc on a qui témoignage na ye na télévision. Ya mwenga yi au na centre. Siko na minute au na niveau ni pana. Bon na minute oyo nazali komona pasi ndenge zala kite. Oui. Ba douleur kaka miki zali ya mwana sikutana ko continuer ko belekisa. Ba kisa nani? Bakisa docteur Kabe. Mais bato bazo ndima tekna docteur Kabe bisa ba prostate. Conseil ne repesa na bango o bazo landa osiko. Na koyebisa bango o baza ko so baza ko mona pasi wana ba ya pa docteur Kabe a produit na ye ezali malamu. Ko ba produit nga na zui na moni changement na tout la baye. Bango peso ki baye. Na ibe ki ba ko mona malamu. Na landa ki na télévision lobi na tongo yango na ye naluka épreuve palpable. Oui, après on a pèse na 5 personnes, non? OK, siko yo oyi na malade nini? Na ye na malade ya kokwisa. O abenga épilepsie. Épilepsie. Ebo le cas sur awa, toujours que intervenir au lobby nengo yaki pour la bateau de traitement gratuitement pour la prostate. Tant on me l'a qui se doit que passer au lobby. Et les gars qui n'engagent ni. Na Monica moi changement ça. Kana mukolo moko papa zane papa est-ce que boyeba ina docteur Kabe zambala ya liboso nga na yebi ete nani na moni ete nani lobi tango balobaki nani ni epa ndeko ya les airs nde na yeko komeka donc ninga pesa ko mbala moko na mo changement ezali papa bon bato bazo hésiter sur comment c'est pesa ba mo tunyo sala na place lobi ezalaka il faut abaya komeka pe. Bon, Ngai, maître Bachale, nous avons confirmé. L'objet n'a pas été un docteur. Après ça, Ngai ici, nous avons l'habitude de mission fréquente. Donc, tout le monde a consommé même matin 7 ou 8 fois. Mais les lots n'a pas donc nous avons consommé un tongo. Et puis, alors, dans mon changement, nous avons dit que vraiment. Non, bah, qui s'est pas passé un thème d'ailleurs. Bon, je sais, par la foi, je suis déjà. Est-ce que vous avez constaté parce que Badnik Bazou n'a pas dans le but, dans l'âge, n'a 65 ans, un grand maître à karaté. Donc, je peux pas dire n'importe quoi dans battu. Donc, vous avez sur le jour où on va changer mes côtés. Qu'est-ce que je peux dire? Dans le but qu'il y a un changement déjà, alors on a dit que nous avons essentiel. Badnik Bazou hésité casse. Baya, en tout cas, Baya. Baya, docteur Kabe. Baya, pas docteur Kabe. Na Kabambara, en tout cas, vraiment, bah, comment on a vraiment le beau dans les armées. On a rendu mercredi la boutou. Oui, pas un décollé. Nous avons dit que nous avons un discal 5 boxons gratuitement. Donc, il faut que gratuitement. Le tongo est allé na bengi docteur na EPC. Vous voyez qu'il y a un mot de téléphone. Tant que a moni ye moko be moni ye moko ye yo afandi donc makamba le bagaze asoso yo kuta na ye moko donc basingo pe mbongo te ya traitement aux autres mbongo te kaka fishi basali fishi ici mbongo basangite nalandaki papa Kabena de kwa Eliezer baza ko lobaka bazo soigner yango pende nkai na ye pote nazo pe bakisi na yo kandenge ne ko sala ko sana donc il y a des gens qui ont été en docteur Kabe. Ils ont le coup de solo. Ils ont solo pour nous battre à l'hôpital. Parce que nous avons beaucoup de malades. Tant que nous avons docteur Kabe. Nous docteur Kabe. Beaucoup de gens ont bien beaucoup de temps. Beaucoup sololi. Ayebisinga ikana zo bakisi. Parce que makambo o alobe na télévision na oyumoni aza yango bien akosi. Eza ya solo pona moni batwe belé ba vendre na hôpital. Pe bato témoigner kaka ya zo bekisi. Voilà, bouti kolanda wana quelques témoignages bandeko et sengeli konzimela biso parce que esika oyo honorable Eliezer a PC espace, ça veut dire ba aventure ezal raté. Kasi mutuna suka docteur Kabe parce que na moni vraiment lelo c'est déchaîné au lobby trop. Mutuna nga suka ezaboy, il s'agit à ba santé ya bana mboka. Parce que la santé n'a pas de prix.
o tozo sala lelo yo soki e tourner mabe bana mboke belé bakobungisa bomoi na bango. Est-ce que musala salaka l'état congolais na biso aza ko reconnaître yango? Aza à reconnaître grand maison parce que tous les documents tout y a l'état parce que on a fier d'être un Congolais. L'état n'angaï parce que ce qui l'état à reconnaître bisoté. Moi tout CG maison exact mais reconnaître bison de konangaï na ko lo bailo ko mo ko lo kutete. Problème ezani ni mamuna na bisayo. Parce que le mususu il faudrait qu'on soutien boyena boté soutien ezayo moko soko telemi na musala yo moko za sérieux bakoye kwa renforcer attendre ko na ndengo yebo ya maola net na minute eza soutien na bino soki yo ozate ndeko na bino makesela zate eza soutien biso il faudrait qu'on za sérieux ozorana non tout appelle na soutien na yo ya maloba na yo ndengo bopesa ka message tout ça na soutien premièrement ya mibale et pas ndeko na bino makesela pour azana caméra zozo image tout ça na soutien ya liboso na l'état congolais ya liboso pour na mikanda parce que pour ce que l'état azate moi to CG maison ezate c'est pour des soutien na biso munene ezabongo yanga soutien za sérieux des soutien na ya musala. Voilà. Non, kaka ya yo wana ndeko botso yo biloko tout soko za sérieux ozomona ngai posa nangeza kaka essentiel ndenge ba reconnaître biso que non toza ba tradi départemental na biso ya santé eza déjà boza na adresse yebani pour eza ya koyebana soutien eza kaka yo nanga na ndeko na bino ndenga azui caméra wana azo soutenir nga yo pe journaliste azo soutenir nga moko nazo soutenir na sens nini parce que pour nazo sala ba pratique nanga na banzete nazo nango sir et sili sikoyo na sandeni mama. Voilà, motuna mususu ezali boye autorité moko pe mboka bengaki alobi mama siko neti ngai naza na maladie oyo peut-être na okipe koloba na ote mais soki naza na besoin et que docteur Kabé a consulté nga nazwa ba soin na nga na ndenge na nga partir ya ndako est-ce que ekoko salema po mutu nyonso alingo ya na centre te c'est le tafuna ti roi Salomon Zamba salungolu Zamba nangu ya nakenda kana ndako ya bato te mama il faut na répondre bon nakenda ndako na bato te naza na temps moko te ya kokende ko consulter mutu na ndako na yete soki mutu aza na posa azui adresse na biso eza adresse internationale mutu azobima na poto à outil d'Europe, Asie, Océanie, et puis Nani, etc. Maman, dans une vérité, bande de besoin de musique. Mais au coup de moutazan à Kinkola, tout ça exemple typique. Tout ça n'a pas une domba. Nous maintenant en bacan, ce qu'on y a aux traitements à Yozon. Ma belle Zawa. Il faut pas que nous consultions dans la Kendakate, il faut une vérité. Dans la Kendakate, tant ils ont parce qu'il faudrait n'aller dans les patients bien. Moi, je vais consulter les bango. Vraiment, ils ont sérieuxté. Hein, maman? Merci vraiment pour la méthode et puis na répondre au bongo. Merci Nzamba Pangolbino. Voilà. Simon de Mbote et puis Ndekunangaye Didier Kwiku, na Pespino à magazine Tokomi Wapi, Zolo Zolo et puis surtout moi na Maso Tozana Yawa, Nzamba Pangolayo, na Lubakango Zara Kamiele et puis ma faute. Et Azo soutenir maison selon vision. C'est ça. Voilà. Pour soutenir Bisson, Tokusala Moussala, soutien na bino ezaba maladie bino boza nango, bo pesa biso yango. Des soutiens oyo biso boza nango na poste. Bo pesa biso ba maladie, soki oza bien. Maison à soutenir yo pe. Parce que oza bonne santé, okozwa biloko tu ya mokili. Mutoko sote. Mais ceux qui osent mal santé, ni ne osent. Au sol, vous savez péter, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Bandeko, Obolandi Biso, de partout, dans le monde entier. On a inutile à opérer ça, Lelo, docteur Kabé Malouba Souka, parce qu'on a senti que Lelo a yaki a lobby. Pourtant, à un certain moment, ça a une habitude à lobby, témoignage comme tu as lobby. Mais Lelo a expliqué bino, différentes maladies ou azobi qui ça. Moussou soupe zali. Oyo que non yo quitté tam so bela malade moko yo quitté o ki ko zo ba précision à partir ba numéro na ye to tara toujours contact na ezawana so ki pe oyo ki soni ko tu na ye o contacter ngai na plus 243 85 52 77 980 na bandeli plus 243 85 52 77 980 wano zwingai. Au lobby nanga oko loba nangai na koyebisango
docteur Kabe kaka nde tosala parce que ça na bato mususu akokaka nete directement na benga et puis bato mususu ba to benga temple azora te ayambaka téléphone ye moko peut-être na momo bengi ye azali mo occupé mais ayambaka téléphone na ye moko ayambaka pe bosololi kitoko ka ndenge zala bande kwa poto bino kutu bomitungisa te bosololi solingi bakise komela yo procédure eza nango ya mukuse na ngonga mukie bakisi pe ekomeli yo kaka ndenge bokosola na docteur Kabe kodute te yaka na bandeko bazobela yaka na ndeko no tango azo respirer nanu koya na ebembe te tango uti na hôpital otamboli balobi ke non bazuyo na maladie bowewe yaka mbangu la santé n'a pas de prix kolinga te ke non lelo yo otika mokili likola négligence bomekana no expérience oyo rien qu'avec ba plante naturelle ba maladie ya makasi o bino boloba ke non to ko bikate mais awa na temple du roi Salomon et pas docteur Kabe ba maladie na nyonso aussi là mbote na bino de partout bolandi biso boze belé na otanga ba kombote mais tolingi bino ya trop makesela ndazaki na sima caméra tokutani na mikoleza ko ya